4 garçons. Ces 4 garçons, ils en ont 3 décédés et Kotikali na mobali moko pe na basi misatu moko yeye pe kolela Kotikali na basi mibale. Et là, les 4 enfants, on a déjà de plus. Et avec la moka, on y a Okamela, Pélisina 8 ans, Moka Ezaki Mayulu, na groupement ya Tundumani, c'était Fini Malé, Territoire Maniba à Congo central. Papa encore voté, Azaki na famille, Otobeki clan, na Congo capital, Mayulu, Mavweba. Et maman va contacter maman Loïs, Azaki na kata kota ya Kitsuka Zikongo. Atana fait petite fête à sala ménagère. Vie religieuse, Azaki mo Christo na église catholique. Kuna Azaki maman lésonnaire na Motema Mosantu. À partir d'un verre de l'Oué, qui non disait Togozala déjà na église catholique. Togoya, pour na Osamela, Zoto la Moué, avant de quitter na cimetière. Et na Popesa, programme Nyonso.
ténacité mais na mwana mobona mobo mutu makala asilisi bana na université mama moko totika makala mais akoti bana na université lelo bakoma balicencié à cause ya mbongo makala ezala bamama mosusu azawa yayake na bosala bango balewa mais asilisi bana na université mais bana ne bakotana na université mais yo moto oza na mbongo okoma kotakisa bana na université te nalobi na yaya le dernier point ewitaka epai ya nzambe nayebisaka moto mokosilike nakateli yo poete match ezokontinue naloba na bato le panier sirki nakor na tongo soki nazwi te nataka pame na bongo anazwa kosekanga nanu te parceke match ezokontinue etama eye makomine elobi vomie mbwasa na bomoi ke lio aza ya kokufa parceke lio aza kokufa histoire na yesi na bongo alelo ele na kati ya libumu na yo okobota babandi te nalobi na kati ya libumu na yo okobota bafayu te na kati ya libumu na yo okobota n'importe qui te na bakolata na moi nazotambola makolobolo ela un jour adeside alobi il faut nazwa bomengo na ngai naya namona moi po bana na ngai basepela trop c'est trop nabokotikana na boye te etaba azwi biloko oyo azwi babutiki na ye azwi bafarmasi na ye paya kobongisa ndako na ye lumoke na butu ezaki basardine na butu ezaki biloko kolia na butu ezaki bomengo na butu ezaki mituka bokauki pauvre azalaki malere na mabele atali likolo batali metena na loboko ataka azosepela nalobi na motu moko aza na se bobangele boboko te na vi nyonso mema kosimba kisi te kowelela vi ya mbangu te komitika mbeyameya te komipesa nzoto te mezelata ya nzambe nalobi na mwasi moko asawa zelata ya nzambe nalobi na mobali moko asawa zelata ya nzambe ata ewumeli ezalaka na silence nalobi na journée lelo sabalona apambola yo nalobi na journée tikala kata nzoto na yo na kata libumu na yo sabatombola motu moko ya valeur bakoma koma baministre bakoma baprésident melelo ye wana azokota nalobi depute moko wite pai na yo ministre moko wite pai na yo médecin moko wite pai na yo professeur moko wite pai na yo pasteur moko wite pai na yo qu'est-ce qui est arrivé? Mon papa suis pas d'accord, on va donner dans mon bureau. Est-ce qu'il y a des qui est invité? Alors nous on va la prendre, papa bravo. Ça va dans mon élo, il y a on parce qu'il y a une grande séparation à la carte de la maison. Elle est vivante. Nous nous avons couffé au couffé. Et la mouta pense à la macamote. Que maman couffé qui est. La monnaie est Angela. Relation est à la carte. Et on peut pas l'ommer. Les moules ont monnaie des anacate. Les moules ont séparé du sol. La macamote maman l'amour. La béquille mouta bonjoui. Et la mouta bonjoui pas c'est l'équipe. Nous gagnons les zones qui s'apprennent. Alors le père a donné. Le prophète qui va salir. Le pasteur va salir. Et c'est comme il va y avoir la bango. Et les picanas y ont un pasteur. On est qu'à monter. On est qu'à monter ensemble. Alléluia. Alléluia.
Salam reconnaissant pour maman.
Wanabika wanabika mana kwa na yeye aliputa. Wanabika
Merci peuple de Dieu. Je réponds au nom de l'apôtre Dieu merci Mbala. Et juste pour la botane Isayo, pour s'abonner à la chaîne Nabiso Francisco Prisco Bolingo. Vraiment, les chaînes Moko, ils ont actualité, ils ont bien. Pour s'abonner, je crois aux à la désuté. Et Nzambe pe a rozangate na kopambola yo. Ndenge sert Nabiso Mirali Mena à s'abonner. Na sert Nabiso Alain Lumé pe à s'abonner et ça la bien. Yo pe s'abonner et biso pe tout ça ba abonner. To s'abonner na kati ya chaîne oyo na lingi yo pe de même ozala moko oyo oko s'abonner na kati ya chaîne oyo je te dis eza chaîne ya actualité et tu ne seras pas déçu. Voilà nde eloko na ngaki na yebisa yo e Nzambe apambola pe auteur na yango yangwana Nzambe apambola